Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Mabia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christopher Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Mabia Star TV, Chalaketa, nascere plus suivi. Mabia Star TV, Chalaketa, nascere plus suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, Papa Social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Mabia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Kwangola qui est toujours présentée par moi, Dani Timanga, votre humble serviteur malgré et seulement pas Mikole Belé Nganabino. Tout le monde a été naïbisarabino que biso dans Mabia Star, on est toujours là. Merci à maman Mabia Koleloko depuis Londres. Namnion soza kosala yangonde muto ezalaka bien une femme a un cœur là oeza yamalamu. Merci et surtout je peux pas commencer cette émission sans pourtant saluer bayo baza yangai. Là je vois Christopher Songo mwana mobali wazanga ke lokote na kati ya Londres wana. Et pourquoi pas de voir Maman Memika Songo à Londres. Et pourquoi pas de voir comme ça Maman Titina de Londres. Et clin d'œil aussi à toi Blanchard Mabala Fumu Yamiyake. Et pourquoi pas Angel Loué. Moi Star Azastar Dadi Hilenda depuis France hein? Voilà, cette émission d'aujourd'hui Kwangola Dani Timanga a la réel plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous un frère en Christ hein? Babi Touro Tobetano du solo na banana nzambe. Et na kati émission yo bokozwa obino bolingaka. Boko comprendre banani nde baza na mpawa ya nzambe. Babi nzambe soka tomboli yo sali fier yeba azana on a battu belé azana ba paté belé nzamba otombola tombola. Donc vous allez découvrir aujourd'hui un frère qui chante aussi très très bien. Quand je dis très bien nakosenga bandeko nanga boya okota na bino na yamba déjà ba invité nanga o déjà na tongo alelo tokozwa temps ya kobeta na bango masolo. Voilà, mes invités sont là. Mon frère, venez passer hein? Prenez place hein? Voilà, prenez place. Voilà, ils sont là les deux frères que naebisaki bino nazako yambela bino tout au long de cette mission tokozwa temps ya kobeta masolo ya carrière na ye. Il a commencé où et puis azako sala nini actuellement. Bonjour. Bonjour papa Dani. Bonne santé. Ça va. Voilà, vous avez compris que Balanzame va se kaka na invité bosekani. Ah ouais. Bonzame gagné ça gelengi ya ko c'est ça. Non, c'est pas ça. Être dans la joie vraiment. Voilà. Avoir Jésus-Christ c'est une chose là. Ezali lokomoto. C'est-à-dire ta ce que liété. Voilà. Ta ce que za na mbongote, mais kozala kana Jésus-Christ. Voilà. Ezali lokomoto ya vraiment ndezo sala. Ce que moni moto za na nzambe, ata ce que za na lokote. elongi na elekisaka esengo kaka mpo nzamba azali parce que nzamba azali. Voilà, esengo yango yango mpe namona yango epai ya patron ya chaîne na biso Maman Mabia ye azalaka toujours très souriante. Bonjour frère. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, ça semble aller quand même. Santé, ça n'en bien. Ils en ont bien. C'est bien. Voilà. Le nom c'est Freddy Sainté.
Freddy Sainté. Ouais. Oh, Freddy Sainté. Ouais. Ah, c'est qu'elle est là, tu remets à l'isolo. Tu remets à l'isolo. Ah, Gadzambe. Freddy Sainté, il est la sainteté. Bonya Boyoka. Misapi, le frère, Batupe Bayokina, nous combo na yote. Naulinga, Bandeko, Bakulanda Biso. Ce qui peut Bakoki Koé, Combo na yote. Ouais, ouais. Moi, on m'appelle Etienne Tshisekedi. Oh. Ouais, ouais. Ah, bien. Amigo Jelly, est-ce que vous allez comprendre aux familles présidentielles? Bon, c'est un nom qu'on m'a donné par mon père. Papa Lingaki, à l'époque, Azalaki, motopolitique, Lingaki politique Makasi. Azalaki, président et a parti à IDPS à l'époque. Et c'est par cette occasion, à Monaki, Azalaki n'a le coffret. C'est que je l'ai perdu. Mais le lobby n'a pas su. Ouais, ouais, n'a pas su combo. C'est ta combo. N'a pas su combo. Et il y a un peu aux oies. Tshisekedi. Etienne, oui. Voilà, fidèles amis internautes, vous avez compris. Nani tozana na plateau, je sais que grâce à Zaliawa, na ebi que banana nzambe mingi, vous avez notre temps à retarder l'émission et puis vous avez temps à partager vraiment émission yopona lo kumo na koloye ce masia. Voilà le frère. Je pense clavériste na ubanda rozoyo mingi tobetaka carrière na ebita nini. Oh, Yopé, au Kokota, aux a isolés, on est ensemble, non? Ouais, sans problème. Voilà, on est là. Comment nous, aux qui mandawana, Yarubanda Koyembela Nzambe, c'était en quel âge? Et puis aux autres Wap, tu as comment commencé service Wana Yakoyembela Nzambe? Ouais, ouais. Naebi. Souvent il y a des choses au bateau babungisak les okomate mais au monde le contraire est comme c'est ça. Je crois j'étais à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à chanter babilo kwa bien te voilà hein bandi komeka koyemba na ba chorale tout ça alors na bandaki na jaba 12 ans si je ne me trompe pas c'était en 2002 voilà. Est-ce que lorsque tu as commencé à chanter, papa malgré politicien Zalaki a bandé aussi? Non, papa m'a quitté depuis 2000. Ok. Voilà. M'a quitté depuis 2000. Est-ce que vous pour bandi Makamboye Mbawana papa Zati? Ah, ça l'a quitté déjà. Ok. Alors, ça dit déjà. Alors là, papa Zaki n'attend on a au bandé Kousan? Non. Là, on a bandé aucune classe, na zongi, na aucune église, c'est un peu ça. Ici. Voilà, continuez, on a nous découvrir nos carrières, na eux, les banda. Ouais, et banda, na banda aucune église, mais nous on a battu bayemba. Na yo kikati na ngai eloko moko boye. Ils ont obligé nga na banda ka koyemba. Oh, na mituni, soki na banda age na ngai oyo. Na ko banda koyeba biloko nini, yo aussi battu ba kopesa mato. Voilà. Comme c'était un appel de Dieu, Nasalaki, ce n'était pas Nasalaki n'a pas quitté Yakobo et Lango. Voilà. Bandi Komeka, petit à petit, à faire à mesure, je me suis trouvé que Bandi Kopé ça n'a pas charge. Voilà. Et tout le monde aux ana makoki, au koki. Pour représenter le groupe, pour diriger le groupe. C'est fait ça. À faire à mesure. Si c'est quoi, parce que je viens d'arriver à Lubumbashi. Au Banek, au Sali Lanzamende, à Lubumbashi, après c'est là, au Kishasa, voilà, tout est à l'isolo. Nazalaki na Lubumbashi, donc Nazalaki na Mbushima. J'ai beaucoup chanté, mais jusque là, même nos occasion, il y a ouais. Voilà. Mais n'a pas effort nanga, moko. Nazalaki na Mbushimai, na yembi, na bimi Mbushimai, Nazalaki na Lubumbashi. Et na sali ba concert. Mais na yeko zo décision ya koloba na koko zala kaka na musique ya groupe te. Voilà. Parce que
na Lubumbashi nasalelaki Nzambe banda kodirige 3 groupes nga moko banda kodirige 3 groupes na 3 groupes banda kodirige et Mati tosalisali baconcert ebele concert moko te baconcert ebele à un certain temps nazwi baconseil bayebisinga non tu oza déjà na talent tu peux lancer quelque chose aussi nde nabandi kosala baconcert yanga moko nasali baconcert parler de Dieu. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup, bien parlé. Vous avez compris, hein? Vous allez comprendre comment frère Nabiso, clavériste Nabiso, Toyanano, n'a pas concert en gros, yonde muto joua qui instrument wana ou ba pété là yo. Ouais, merci beaucoup d'abord. Bon concert wana ngana frère Etienne frère nanga. On a vraiment à Anakin. So Ertokutani a évité une église na bango. J'avais senti que non, Azana Domoko et permettait photo sangana net aux alana même diapason photo travailler. Voilà pourquoi tout sangani na poto banda to préparer album Nabiso parce que tout ça préparé album moko naie. Voilà pourquoi tout ça là. Mais quand il n'a pas sentir que non il y a quelque chose c'est plus à Bonzambe pour la gloire à Nzambe. Oui que quelque part tout le banon est loco. Bilo bozaraka boye bilo ba musicien ou soit et il n'y a pas tout malamu mais tant mutu moko koya boatie makambu. Et comme moi si moko boye to ser moko boye. Non biso toza biso voilà tozolanda bato ke no moto asali boye tel biso tolanda toza na vision na biso eza mpe vision moko mpona gloire ya Nzambe biso toza na objectif moko servir Jésus Christ de Nazareth toza te mpona koluka bato moto asali boye toimite te toza na vision na biso moko bino boza na bino te lokola frère moko boye mikolo na réseaux sociaux nayebi te mpo bozalaka boye soki bato bapesi bino confiance bobimisi banzembo na bino et régner eza na frère na bino moko ene na bino alobi ke abi j'aime William Branham plus que Jésus-Christ. Non biso toza il faut que du ciel. Non toza vraiment kuna te ngala mema bino wana tokela te pona nini wana te toza kuna te biso toza na vision ye azana oya ye vision moi que différence eza wana entre biso na père oya lobaki voilà bino na bene na bino nande botalaka bene nande pe bo embrasser monde yango ya musique est-ce que bene na bino bomona ka bonzambe za ko continuer toujours to batika na bango nzambe baosala na bango ka pam souvent bamususu batiki bazwi direction balandi baninga mais bamususu baza vraiment nini structure na makambo ya nzambe bazaka ya bonzambe ti c'était vraiment quand même sinon toyebi kaka tozolanda bamisie baza ebele vraiment mais toyebi omena yo mo osanti soko obeta clavier ya oyembo omisi santi obite oye eloko te mazoyembaka bon premièrement là vraiment mpona kuna je peux pas dire c'est ça mais oyo nayoki bien que no mutu na frère na biso na kotravaille na yoki ke soka yembi vraiment ezotouche nga eza frère Etienne voilà frère Etienne ebo so grand moko boya obi bo ça va lelo ye pena za posa azwa yo obetela ye basha na ye sans problème parce que eza mpona lukuma Nzambe quoi tobeta yango parce que kasi eza lene la bino moko epa loba bateka Jésus te mais lelo ekoma oteka Jésus bon eza mpona koteka Jésus te soit tofele ekokozala mais parce que réseau aide biso soki na ke na beti kuna moi eloko moko parce que tozo apprendre biloko ebele studio ntango bato bazosomba eza kopermettre bino mpe bosomba bainstrument voilà ouais pour permettre biso mpe tozala biloko na biso po aider biso po tobanda kozala vraiment la sima batu nyonso donc voilà pourquoi tout ça là surtout ke babimisi biso tosenga moi quelque chose pour permettre biso na ba besoin na biso pour aider biso l'année prochainement. Voilà. Merci beaucoup, fidèles amis internautes. Yamabi à Star Télévision. Vous allez comprendre. Ndeko oyo toyambi na plateau. Ceux qui basent à frère Etienne. Lelo oyo. Vous mettez déjà dans combien de concerts de Ozaïna Bombashi? Ouais, merci.
ba concert ya ngamoko ya groupe te ngamoko je crois que na beti déjà 3 concerts 3 concerts wana na beti na église te na beti la en plein air c'est un peu ça TV eza radio te nde balobaka eza bongo TV eza radio te je crois bandeko ba kolanda yo partout dans le monde dans notre chaîne ici est-ce que avant non tout balancer nanu concert na yo moko na ngina obatu ba yoka na est-ce que frère Etienne les frères na biso lo ba pela soka oyemba bonzambe est-ce que batu pe ba koko mona na bonzambe wana en live comme ça oyemba ta moi 3 chansons yayo ezala mais na kati wana style obeta oluki pe na ba ine moko oyo yebi oyo polinga ko interpréter bango okotisi pe bango pour ba découvrir nos frères Etienne. Oui, ça ne dérange pas. Avant muto bimisaye, il faut non copier muto. Voilà, c'est okay. Ça. Sauf que je profite aussi de saluer pasteur Léon Kouete Sambala où il est. Vraiment Zamba Sungaye, Zamba Baxelé Mikolebele, na Lubumbashi. Voilà, on te salue pasteur depuis Lubumbashi. Nana Banzembo Ebele. Voilà. Aussi oui, nana ba interprétation sous Ebele. Oluki interprétation, moko oluki ya yope, mais ce que oyebi nini? Na moi langue ya biso. Ekota na kati ya banzembo ezanga bien. Langue ya biso toza ba langue ebele. Toza 4 langues. Est-ce que la banzembo no na nyonso oyemba pe tous les 4 langues na kati to ezanga nzembo mo. Ouais. Sauf Kikongo nde na tikala. Voilà. Mais au balangue msosu. Voilà. C'est que oyemba la biso nzembo sangisi ba langue. Chulubu ezana kati, Swahili sans problème. Osangisa ni en français, Chiluba, Swahili, Lingala. Uchangu bongo. Uyimba nzembo wana. Siko na nino banda nanu ya interprétation moko après Ok, je peux interpréter notre frère Pros Pauchuma, sud-africain. Uyuwa izeteo umuzinge kelomnyelai. You are the living God. Ezene wala kyo. Ekueme. You are the living God. Ezene wala kyo. You my healer, you are my keeper. My restorer, my life giver. You are the living God. Ezene like you. No one can to me like you do. No one can touch me like you do, God. You are the living God. Ezene Yembesko ya mtu moya Kishasa. Ukira biso kamba bola South Africa hata hiyo boko vrema. Na huyo kaka yua mama bia. Yondo yoki mwa mnoga onga yoki ka. Boko mbaye ngai. Est-ce que moi mutu na biso moya Kishasa après c'est là betisco ya yo. J'aime beaucoup interpréter Papa Harry Papa. OK. Surtout sana nzembo na ya Gestemane. OK. Allez on retrouve. Na Gestemane yo melinke nyoyo. Ya minyoko mawampe pasi. Ondi mikoko malisumu. Eloko yo sala nanu te. Yo moto omelina bosantu. Eko banda boni yoko malisumu. Iya nanga obongi na yango te. Ezanga nde na meritaki. Sono yo. Kutamba musko ya yo. Yanga. Wana pina. Nazalaki mutu pamba. Kolo Yesu atalinga na lisomo. Nazalaki na zamba na ngai. Kolo Yesu atalinga na lisomo. Andimi kotika kiti likolo. Hayena sepo na koluka ngai. Ngai mosumu ya pamba nzambe na ngai. Kolo Yesu soki ngai na tangi. Ya malamu saleli ngai yo. Soki ngai na tangi Yesu.
ya kitoko osaleli ngai nazengi eloko ya kopesa yo ya malonga nini napesa nzambe yango wana zala nzambe na ngai ata soki nakomi na suka zala nzambe na ngai Côté ce qu'on a limité, moi balangue wana ce qu'on moi tu me découtes moi je suis les quotas moi n'ingolo ba wana ça moi bien ok mvomona mwimasha meme mvomona mulekelela nzambi wayi mvomona mwimasha mema mvomuntu mulekelela kuchitana musokwenza bwanyi bwa ngenzele kuchitana mema mwambanja nshima njile kuchitana musokwe wana shamai ngowela kuchitana turututu sumama na betu ndajile kuchitana ngakashala chini bala libani mbide mubala kadi muteka liteka mana jani muzambi kadi zambi ukakandekela bwala nzambi wayi quelle est la musique Ngajame amigo Jelly. Donc là j'ai dit merci aussi à Kabeka Bengele derrière ces beaux caméras. Merci na assistance ya amigo Jelly. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vraiment moi oui makambolo ba ozano na raison hein bu convoquer kana binonga. Ouais, j'espère que au moins oyoki ya mopé que bonzambe lelo moi comme mata et moko yebisa ngati ka omela masanga banda osali ya ba monzabe. Voilà fidèle ami internaute Ezaïka Poto Seka. Bon, Eza chouette. Eza chouette. Apôtre Paul nous dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire ce qui est pogné loco, peut-être Eza pona. Mais ce qui est pogné en côté, Eza pas acheté. Faut comprendre quand on est wana. Comme la masanga pour pas tout ça bien. C'est pas bon la mai. Là tu peux pas béni balango. Au moni et le belio il a tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Et le bima comme belle. OK. Ce qui me sous poni masanga, on est ça problème na ngate. Ce qui ngana poni masanga te, et ça problème na été. On c'est un peu ça. C'est-à-dire nyonso ba ebisubiso okoko sala. Par exemple omoni naza makasi ya kotelema pe na nzela obanda bitumu mais nga moko na me retirer na lobi ate makasi wana naza nango akosala c'est ça. Merci beaucoup fidèle ami internaute. J'aimerais que boyoki frère na biso Etienne na voix na ye na oningana on to balancer nan concert, il y a frère Etienne Moko. Et puis on va retourner dans ces beaux plateaux de Kouangola pour que tout Silissa émission Oyo, na frère Etienne. Je crois là, je fais ça pour notre daddy, hein, papa pasteur depuis Londres, wana, député na biso pour biso to voter, mosala nzambe mo ya bien ya ozalukwa basala nzambe wana musuba lekaka te ke baloba basala te. Si on parle le même langage avec la régie tochanano image ya frère Etienne et puis tozonga na plateau. Merci. Shabwe babon batu bakwe mashaka bena bya babon batu babenga kumva cheba chulum bolu mutu kututira bikashilelwe malaba sikiwa kwa samabo anamukala mutu mwele bantu tukundulira ki mutu matula bula kubwa kuvenda bantu anu mutu wabwina uturele myanda bakukwamilawo malaba ne yewenda wakula yebu anu mutu wabwina wakabandisha dangelawo ki wasinye bodi bele dangela bwina bantu mutu kabwina bala basonzambi wanywe
mosaleli ngai yo soki ngai natangi papa ya kitoko osaleli ngai soki ngai namoni esika okendaki kolokota ngai soki ngai natali yesu esika nazalaki soki ngai lelo natali oyo komisinga lelo nazangi eloko ya kopesa yo ya motwe nini napesa nzambe yango wana sala nzambe na ngai ata nakomi na suka sala nzambe na ngai ata soki nazangi bongo lelo asala nzambe na ngai nazanga bongo nazanga nyonso sala nzambe na ngai yango nasengi papa na bana sala nzambe na ngai yawe ata soki nakomi na suka sala nzambe na ngai papa na ngai nazanga bongo nazanga nyonso sala nzambe na ngai nzambe lole ata soki mama na bokilinga biloko libanda sala nzambe na ngai papa na ngai yo ata soki nazanga esika kobandela sala nzambe na ngai papa malamu ata soki nakoti nakomi na sene jour bobokinga sala nzambe na ngai elombe mobali ata soki nakomi na suka yesu sala nzambe na ngai nasengi nzambe atisa nzambe atile bukasa nasengi yo sala nzambe na ngai masiya na ngai ye nashame mutu kutekela uzambi wani sala nzambe izinga cha moyo wani yesu nashama tu bamenga mushalanga yani sala nzambe nashingi mwani wikala nanye nashama muchoka mufika kutekelu yesu sala nzambe mwana makana wikala nanye nashamushala mwana washiya nzambi wani we sala nzambe nashingi mwani wikala nanye yesu nashatindi kuti muwacheza nzambi wachisamba sala nashingi mwani wikala nzambi wanye kole yesu nasengi papa na bana sala nzambe na ngai yawe yesu dina yesu obinanga wapi zambe na ngai haleluya yes 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 écoutez dossier Télécha, vous savez, écoutez, Télécha, dossier s'il vous plaît. Jinga bani ngulesha bwana buko hapo. Na shamunji ngimbemu. Chelanga yani to. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Vraiment. Zambi amujula kubelesha. Akasoma. Alléluia. Jésus. Vraiment. Bravo frère Etienne. Image yango kitoko boy. Ah ouais.
Donc, non, c'est concert na sali en plein air. Vous allez qui les bandes aussi na sali qui on a arrêté à Babis. Oh, ouais. Pas tout plaît. Il va j'ai pour la qui s'écoute. Mais bah mon voilà. Tobunda. Voilà. Wana nyonso bomoni ba effort. Voilà. Ba difficulté nene. Et voilà, ba difficulté nene oza kokutana nango na carrière musicale na yo. Oui oui. S'il faut aussi faire un appel na olinga pendo otala na caméra bien, basali nzambe belé ba kolanda o libanda ya mboka parce que bango nde baza ba papa na bino, bango nde moto ba koki koyoka pe souci wana ya kosunga to ya kosala ke ba studio eleka bien. Qu'est-ce que tu peux dire na basali nzambe wana et na ba mama oyo pe basali la nzambe to na ba chrétien nyonso o ba kolanda biso? Oh merci papa Dani. Eloko moko na ebi ezakaka totika ko bebisa beloko mususu to lobaka o makambo nzambe na mbongo etambolaka te. Non non, makambo nzambe soki mbongo ezate c'est très difficile etambola. Tu vas trouver que muto kozala na talent aza na voix ya bien azo yemba bien mais pour bato mususu bayoka ngo c'est très difficile. Il faut micro ezala. Il faut ba studio eza nzambe akitisa studio te. C'est-à-dire ba dépenser ba mbongo studio na ye. Na ndenge to yawa. Eza kama mbongo. C'est-à-dire je demande vraiment il y a donc tozana banzembo ebele. Bakoyemba toza ba idée eza ba plan eza mais finance ndeza te. Oto tozo songa ka lisungi. Ce qui toko na bana nzambe ba pasteur ce qui lisungi eza vraiment toko bimisa on va sortir le meilleur de nous. Voilà ce qui pesa na moto moko na ndie mission oyo alingaza na producteur na aussi pour produire musique na yo. Est-ce que vous avez la bienvenue ou soit le bienvenu? Non. Je crois avant moto à la producteur et à moto mususu basolo laka. C'est-à-dire le porte est ouvert jusque là dans un producteur. C'est ça. Ba effort nangati. Nzambe moko te azana no pe na soutenir. Wapi bato nzambe bako sunga ba conseil ezame côté wana na noto za ezate. C'est soki a muto wana aza akoya to solo livre vraiment je serai très content. Déjà na yo moko okomi déjà combien de nzembo o soki muto amonani et que okoki ko bemesa? Non, j'ai plus de 34 chansons. Banzembo belé, Fanny, Nazangi, moyen ko bimisa ngoyo. Ezaka kaifani. Oyo tasito yemba ezali. C'est ça. Na oya lisusu wa frère na yoka ki olobi que boza ko préparer album moko pour bemesa. Est-ce que album mango bo préparer na ba effort car na bino moko et puis combo na album mango ezani? Bon, merci pour la parole. Bien sûr, je l'ai bien dit que nous avons présenté, nous avons préparé l'album Nabiso. Tout ça, la répétition, quand les frères autour de l'Obawana, Bandia Moïse Belé, le soutien, ils ont été. Donc, ma finance, les ont bloqué, Bisso. Soit les finances, ils ont juste soit partenaire, mon quoi, bien, ou à cadrer Bisso, dans les moyens financiers, pour aider Bisso vraiment pour tout avancer, parce que Bandia Moïse Belé, carrière, ils ont, mais ils ont bloqué Bisso. Pour un bon exaté, attendez tout y bon, il faut tout dépasser, mais le transport, il faut l'argent, mais moins des eaux bloquées, voilà pourquoi toujours là ces messages à retrouver bon que nous pour Nzambe à soutenir Bisso. Voilà, merci bien dit. Et le nom de l'album, vous avez préparé en gros, mais vous avez zéla sur mon année et puis va produire bimi. Ouais, comme l'album n'a pas Zalan Zambi nanga. Zalan Zambi. Ok. Poanika Zanza. Oh, merci beaucoup. Zalan Zambi nanga pour la nini. La Bible nous dit nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas des servants. Là on ne peut pas oublier ça. Zalan Zambi nanga c'est-à-dire
na moment nyonso nakoki se retrouver ata na pasi ata na esengo donc ata soki nazwi nazangi zala nzambe nasali musala epesi bien te zala nzambe déception musala epesi te na lie te problème te zalaka zambe nanga c'est peu ça. Voilà, bien dit, bien parlé, fidèle ami internaute. Vous avez compris que Touyambaki Lelo Ponabino, frère Etienne Otozui, tant Yako Yebaye, Kobeta Masoronaye. Moi je fais seulement appel Naba Nzambe, Basali Nzambe. Basali Nzambe. Voilà ce que nous pouvons soutenir. Si vous soutenir jeunesse Yabo, vous encadrer Bango. Na oyo za kozwa ozala libando ozala wapi otali émission oyo. Yokana obavua oyo. Ça sera quelque chose de bien. Un frère Etienne, batu bakokozwa nano numéro de contact oyo ya yo oyo bakoki pe ko benga soki bazana besoin ya kosoana auto kokuta. Le numéro est disponible. Mon numéro c'est 085 316 10 90, c'est-à-dire ce qui botali kuna na sima ya concert wana numéro wana eza nde numéro wana zanango. Merci beaucoup fidèle ami internaute. Comme je le disais toujours, frère Etienne Boré de Tala. Mais vous savez, Congo et Vivarandene, Congo et Kenandene. Est-ce que tu as eu aussi le temps il y a composé Nzembo Moko pour la Congo? Nanu na tikala ko zala na ide wana nanu na sala Nzembo wana te ouais na sala te. OK, merci beaucoup. Mais le Congo ndengo mona ramboka na yo inspira ka nini na musique oza kosa? Ouais, mboka na biso ezaneti il y a quelque part dans la Bible, je crois c'est Dieu qui dit à Israël que non, ce n'est pas Dieu, c'est entre Moïse ou Josué. Il dit nous sommes un peuple dont la force augmente pendant la marche, c'est-à-dire les amboka ou les outa ma faiblesse et zokinda notre makasi. C'est-à-dire que nous avons à faire à mesure tous autant merci bien parlé surtout Ngalinga ba jeune ba réfléchir boy. Mabia Star. Chaîne oyo. Ya ona loba biso soki nzambe te. So nzamba zongi te. Biso toujours na kati ya Mabia Star. So nzamba zongi. Biso nyonso tokangi bisakati. Ya Lola. Naza isu la Kinshasa na okokati Lola. Voilà frère, bah salutations na yo et puis mon nayo Yasuka et puis ton numéro de téléphone peut-être bakoki kobenga frère Etienne bazueke bako recourir pepa nayo et puis na ba salutation. OK, merci beaucoup. Moi c'est Frédéric Saintier. Je profite le temps pour n'envoyer ça papa, mon père spirituel, papa André Caleb Moté place Aza. Na maman nanga maman Louise Womomo pour tika ngate adosa la tout pour na évoluer carrière nanga mata pesier pe moté grande sœur nanga Antosona pesier moté place Aza. Oui, je salue mon pasteur Léon Côté Sambachinena. Je salue les grands maestros, grands solistes Oki Solo, je salue Faustin Baquette. Et aussi je ne peux pas terminer l'émission Nano Kopé Sombote Papa Dani. Oui, des fois il y a Sombote. Aux parmi bateau Basunga Kangai, Komona Yazana Lubumbashi, Komona Dani Djikuji. Vraiment, na sepeli makasi. Na pesa merci na pasteur Ayambinga vraiment, pasteur Motema Malamu. Pasteur Motema Malamu. Papa André Caleb, Chipa Mamouchi Mwana. Là où il est vraiment Nzamba Pambola, Nzamba Abombaye. Je salue toute l'église d'Amok,
balakisinga bolingo ezala bashika mosusu okomi boye bakomona neti un étranger mais ntango nakomaki bayambinga bien, je suis à l'aise vraiment. Nzambe apambola bango. Merci beaucoup. Là, c'était le frère Etienne. Vous avez tous suivi fidèlement internaute. Là-bas, dans Nzamboyo, dans l'église, il y a un appel de fond. Au bâté les maouan. Ce qui, Nzambe concerne Rayo, Navi Nayo. Voilà, sur ce geste, il y a Rubenga Bande Kunabiso et Ozala. Lisusu malamu pona lokumo ya Nzambe. Ataba kofinga, ataba kochola ya Nzambe tokenda ka toujours. Je dirais merci à toi maman Mabia Star kolo eloko na nyonso za kosala et puis na salon Air Style Mobimba na kati à Londres. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. Star TV yango na bino if na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na peta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa